etali balabala siko tokota bilo na kata ndako toteka ou bien tosala ndenge bakota na bavenu ya Katiboye parce que awa toza na problème sérieux tala nde mitukana bamoto ezokita toboyi batampone bato ekoma baproblème de ce soir donc toza koexécuter na colonel à la lettre d'instruction au gouverneur apesa ye biso oyo bino bokamati bobandiko bosikise la bon eloba papa toyebi kozala kanda lelo oyo passe na motema lelo oyo tozwa ne fiske ba 100 francs na bapota bandako bosi kopanza ba mama na ba jeune frère oyo zeke bazoluka na bango na bakwe na bapota ndako. Même au conduit juste parce que l'opération Bossala, c'est bon, nous devons apprécier en parce que le monde matériel va la mer va couper. Mais après opération aussi vous allez 3 jours après quelques jours parce qu'on a bon là. Mentalité il y a biso moko ba congolais mais biso peut tolemba bango te nous allons continuer. OK, merci beaucoup. yango na balabala siko tokende wapi tokoteka wapi ata bino mobuza pe na esika na biso te esa biso pasi toza na presi ya musika biso neti pota ndako yango siko yebisanga mama nake teka wapi nga asalaka kwanga na nga nalamba natekaka nguba na nga so nateka na kata ndako kende biso lokola toza na biso na presi te na boye toteka kaka na porte le pan na biso porte le pan yango bino boso benga na biso neti bino bobi tokota na balabala tokota na balabala mpona banzela boye mo yoka balabala sikoyo balabala ngo tokota bien balabala ngo tokota bien sikoyo bakamion ezokota na balabala sikoyo bakamion soki tokoti na bango soki baakside esalami omoi te eza malamu te po sikoyo tala omoi sosa shaba eza kokangama bakamion ezokota na balabala wapi boprovokaka baaccident papa tosusu makasi mama na ngai mwana ngai boyokela biso mawa bakomi sikoyo soki bazwi neti boye miloko mosusu mpe bacondition de vie à part bamvutima oyo totemelaka tobenganaka mais biloko mosusu mpe ezali basemence ya kuluna oyo tozomona oyo mosusu mpe ezali keno maki ya conjoncture ya mboka na encourage babana wana te. balabala ya kati boto la balabala kendo tumba bilo lokuna botika nzela oyo vide tozo boya ne makama me bozoli na moyo katetala epi nzela oyo ba auto sala ngo sikoya wa eza na programme chile jelu ya chef de l'état tala ko bali de yabo oyo ko sali oyo ale kita que no sam sana banorme oyo koya un comme problème o boye na boye donc il va problème
mona on les suspect. Et là pousse oh non so. Connect ça bango boyo et à la force. Hein? Et ça vient de boyo. Pousse boyo. Comment on les suspect? Ça c'est une maison de proxénètes, ça. Nani? Comment on les suspect? Banane pas ça va responsable. Ah, c'est pas Nani. Et l'autre ça vendredi, lobby samedi, lundi ceux qui n'ont pas monnaie en bouki. C'est une maison de proxénètes, ça. Une maison de proxénètes, bon berza, bandumba, bakuluna, awa. Il faut boucar le logo. Wapi, asa wapi. Benga policier mo loba ko na wasata zo. Na wo je masi. Abo mo mo. Benga policier mo. Ba tu na type wana ko. Mama mobileta na kati ya mapango na bino na kati ya baboutique. Botika en plus il y a l'état libre. Oyo ezali nzela toboyi accident salama awa bato bakufa. Mituka eza koya na bavitese ndenge na ndenge toboyi boyoka ntango tozoloba. Oh basalite ezongi na oyo bayiba balabala na bade yake bapuka bandako oyo bayiba bango balabala kala dimension lopango suki wana me ye azwi atondi ayibi aye nango ntina mprise awa c'est pas normal. Oh nini bosala oh nini oyo eza nini mama baobongisa mpo basala nini baotya mai au fait toyebisi bango ke balongwa na nzela monene bakota na bavenu ya kati boye parce que awa toza na problème sérieux tala nde mituka na bamoto ezokita toboyi batamponne bato ekoma baproblème lisusu awa donc toza koexécuter na colonel à la lettre d'instruction au gouverneur apesa ye biso. Mais par rapport au mona congolais ayokaka vraiment boye te toyebi te fimbu to ndenge te biso tobeta fimbu te mobeko nde esalama c'est-à-dire ke baoyo baya batetu tokotia bango na disposition biso nga naza opg colonel pas à opg totia bango na disposition ya procureur comme ça c'est le procureur qui va les déférer devant les tribunaux. Même au conduit, c'est parce que l'opération Bossala, c'est bon, tu dois apprécier en parce que le monde il m'a dit que la nègre va te couper. Mais après opération, aussi Bossala 3 jours après quelques jours, parce qu'on a bon là. Mentalité, il y a biso moko ba congolais. Mais biso peut tolemba bango te nous allons continuer. OK, merci beaucoup. Essaye ton acte quoi. On va rater pourquoi. Quelle banane
Maman, bonjour. Bonjour papa. Comment est-ce que vous allez faire? Bon, musalo yo. Biloko tozo lokotango ezo kende izina. Nazo tia, nazo lokotanga biloko po salite sila na mboka. Izina nazo lamba ngozo sala ba caro, ba dalet, ba pave donc yango nde tozo sala. Mais ozo lokotango awa to place musu. Donc ndenge nazo sala to lokotaka kala musu bana nanga bazo leka ya puso mona babu akelinga milaki. Oh nde bango beto babu atisiko alenga nazo tia. Neti kamne uti komema ekei. Oh nde deuxième minute. Ok, merci beaucoup. Bon maman atabino moko vraiment. Atabino moko. Boza nesika na biso. Vine le komi a passé c'est au débrouiller te pasi. Si vous biso ntoza pena net na na principauté etali balabala. Siko tokota bilo na kata ndako toteka ou bien to sandeni. Po tandako yango na balabala. Siko tokende wapi tokoteka wapi atabino mobuza pena esika na biso te. Esa biso pasi. Toza na principauté prince ya musika. Biso net po tandako yango. Siko yebisanga mama na keteka wapi. Nga salaka kwanga nanga na lamba na teka nguba nanga so na teka na kata ndaku bila kata lupangu ezaka pasi likola pasi vraiment lancer message na bandeko ba konzi mususu obe ba kotala biso pona ka oyo lobi ke boza na balabala il faut boteka ka wana to yebite biso to na susi kene biso lokwa to za na biso na principauté na boye toteka kaka na porte lupangu na biso porte lupangu yango bino bozo benga na biso neti bino bobi tokota na balabala tokota na balabala pona banzela boye moi yoka balabala sikoyo balabala tokota bien balabala yango tokota bien sikoyo bakamion ezokota na balabala sikoyo bakamion soki tokoti na bango soki baakside esalami omoi te eza malamu te po sikoyo tala omona sosa shaba eza kokangama bakamion ezokota na balabala wapi boprovokaka baaccident bomoni yango te makasi po tozosufi papa tosufi makasi mama na ngai mwana ngai boyokela biso mawa bakomi sikoyo soki bazwi neti boye bazokele nango na nko vraiment batali na biso bazotobola eske eza bongo bozwi bopanza nga bosusi botoboli tala yango wana bofilme na ngaro ndenge ekomi eske toza na balabala bango basoda bayaka bango nde bapanzaka eske eza mpenza bongo vraiment solo wana vraiment président na biso président sala atalela biso tosala ndenge nini na bapasi boye tozotangisa bana bobenga na biso koviana ya pasi makambo nyonso ya pasi tala bakuluna awa ça le fait du mal eza pasi mingi ça le fait du mal eza pasi mingi ndeti nga oyo naza pasteur bon mwa mbongo mokie napesi mama pasteur tata mwa litungulu mwa tomati ata mwa jus na libanda tobikolaka tozwaka ata mwa 100 francs sikoyo nakoma pasteur mandia nakendaka na ndako ya bandimi nakoma pasteur mandia nakendaka na bandako ya bandimi qui a $20 qui a $50 na bano saba acte ndenge wana eza normalité en tout cas eza passe na motema te boyite initiative ya kolongola batu eza mabete mais botala na kanali nini pe na place nini au moins que la bisika ya wenze na ba grand marché au moins siko défend mboka na biso bakonzi basutukaka soki eveleme salami soki eveleme salami te nyonso mbele eza te yango wana bazo prévenir bino déjà bolongola banzela po actuel esalamaki na matadiki bala yango wana epesi bakonzi base révolté akobengana bino pembeni ya prince maman na comprendre avec tout le respect je vous dois nazolo baboye bien sûr mais wana ezalaki marché mais oyo eza baporte mapangu na biso tala mpe makadam ndenge ezali tala terrasse tala distance kambi otala baparamètre na ndenge mabe te distance eza ya makasi lelo oyo bakompani ezalaka susu te misala ezalaka susu te et surtout ke biso bapaster tomemanga tokoma kofingama na mboka oyo bapaster mandia tokoma kofingama apela nzambe bato ya mokili mosusu bakoma kofinga biso bakoma konéglige biso basala nzambe lelo oyo nazwi mwa tomati nazwi mwa pakeji mama paster tia liboso ya porte ya ndako tozala bamande tozwaka te ne fils que 100 francs
Alors lelo oyo bino bokamati bobandiko bosikise bon lelo oyo passe na motema lelo oyo tozwa ne fiske ba 100 francs na bapota bandako bosi kopanza ba mama na ba jeune frère oyo zeke bazolukana na bango na bakwe na bapota ndako mais eza malamu te tozo souffrir na kata Congo photo ba vérité gestion mboka na biso gestion mboka na biso ya koto ya avancement toza na c'est trop côté avancement toza na c'est trop en tout cas ba gouverneur ba ministre mboka na biso bino basika bino botekaka na nzela mais boyeba bayoka mawa ba mama bateka moi 100 francs bala bazwa lipa parce que nyonso wana ekodimine pe makamba kuna parce que makamba au nom de Jésus eza makamba mususu makambo pe ya kolia eza makamba mususu non même ata bakole pasteur o ba comprendre que te bakokomprendre que te ndeko na biso pasteur aoba makambo ya solo omoni quelque part miloko mosusu pe ba condition de vie à part bamvutima oyo totemelaka tobenganaka mais biloko mosusu mpe ezali basemence ya kuluna oyo tozomona oyo mosusu mpe ezali keno maki ya conjoncture ya mboka na encourage bana wana te na ndenge mabeta en tout cas avec tout le respect naza liboso ya écran donc naza quand même oyo mpe naza quelqu'un il faut ne bamaloba na ngai nazoloba mais tosungana peuple congolais pardon bakonza mboka bosunga biso botala nanu bien omona bakozala bamokano mosusu na babriskema bomekaka mpe kotala nanu ke peuple congolais eza na souffrance ya kosakana te opération longwa na prince nga nazomona on a deux volets. Premier volet d'abord ezali kolimiter ba danger par rapport ya circulation routière. Ça c'est un. Deuxième volet, est-ce que tozotala to ya chômage ya mboka na biso? Tozotala to ya chômage ya mboka na biso. Ba mama wana petit peuple azoteka na nzela. Pourquoi ne pas les encadrer pour ba risque ya te olie ya koya obuki étalage ya mama onyati marchandise ya mama osali oyo kokosala obomi ba mesa obomi ba tol finalement vous rendre bon service ou mauvais service. Et c'est même l'État aussi. L'État aussi a un manque à gagner. Parce que ces gens-là qui vendent au long de la route, ils ont foutu taxe étalage na bango. Est-ce que l'État perd de toi à gagner? Alors, et là on a la dosenga. Bati ga petit vendeur le lo ya nzela mais ba encadrer bango. Ba la tsango distance ni bango ko tekela, distance ni bango tika pona nzela. Et là pour la bien il y a bango surtout. Et ah déjà mon monité papa de espace déjà zaté. Espace ezali parce que espace wana soki ezate pourquoi batika bango nanu ba travailler espace ezali. Le problème qui manque dans ce pays c'est un problème d'encadrement. Toza na posa mboka ya avancer. Toi na posa ba konzi bazoka ba décision ya malamu. Mais avant moi la décision, il faut la préavis ezala. Pour prévenir d'abord, pour sensibiliser d'abord batou. Que notre danger au courir yango tala tolinito sala boye au lieu toboma bino bosala boye. Il y a des veuves qui vivent avec des petits commerces, il y a les enfants qu'on doit scolariser avec ces petits commerces, mais tant on bino bobuki parce que maman font est-ce que font ezate alors maman wana il y a maman bazokufa na tension eza maman bazobela parce que moi mbwenyi na tshana kwa wana moi mesa mikata tshana kwa wana bino boye bobuki balobi pona kama matadiki bala yango na balongola bato na banzela tande bato bakufaki ebele na mbala moko. Est-ce que vous croyez na matadiki bala l'état a responsable la responsabilité te o bazoteka mapango wana o bazolivrer mikanda wana baza baja ya l'état non? Est-ce que ça peuple ayekaka s'imposer na lupango wana? Mais l'état c'est responsable. L'état est responsable na biloko wana parce que bango nde bato bateka jamais okende na commune ozwa mikanda ke ozwi mikanda kaka boya la voler ozwi mikanda non l'état moto azolivre mikanda nyonso l'état eza responsable na makambo nyonso tout l'état moto azotekela bato bamapango na banzela na babalabala l'état eza l'état moto azoboma mpe peuple na ye parce que makambo matadiki bala il savait que na se wana bakoteka mapangu te bakoteka mapangu te bateka mapangu na basinga courant ya haute tension bato soki bakufi bozokona ndenge no bato bavandi wana mais l'état moto apesa bango mikanda ya bandako wana te. Alors sikoyo l'état il faut azala na politique moko ya koencadrer petit peuple azomwasi na banzala bino bozolia bien botika petit peuple mais boencadrer bango. Nous demandons que les mesures d'encadrement
encadrer bango kaka petit peuple wana boya koluka électorat na bino kaka na petit peuple et demain quand vous êtes élu bopesi mokongo na petit peuple et cette fois bino baélu ya peuple boyeba mokano nini bokozwa loi nini bokovote parce que tokovote bino lisusu te boyena bapolo na bino na ba 500 francs na bino tokovote bino lisusu te sante malamu kasi naza malamu te mpo tala nde bazobengana biso bamama ngai lokola mama veuve oyo nazali awa natekaka funga lipa na nga bakulula bakoya bapanzi biso awa komine koya lisusu epanzi sikasikoyo nakovivre ndenge nini na bana natangisaka bana bandata université bazali oyo école primaire bazali sikasikoyo nafungoli pana soki bafutinga yango na natangisaka bana awa babengani nga nakotangisa bana ndenge nini papa c'est message pas faci à otala yo président de la République papa faci ozole biso batu tokovote yo tovotaki yo sikasiko ozotala babenganaka bamama boye mpona nini papa biso bafami veuve oyo tina baporte ya ndako bazobengana biso tina baveni wenze nini yo tieli biso tike tokofuta lisusu te